Ngamo na kokite Manic de John Azandoki. Siko lelo ni bozo ele na Manic de John. Bozaki na bolingo. Est-ce que oyebaki moi famille à Manic de John oyebi? Te yena tia relaxer famille te yete bando zara suna meme place de silani wana. Jamais na kozwa moi si le rôle Manic chance kaka kei na. Bokutana na wapi ona Manic yango? Yete kutana na bandal. Na bandal côté ni. Côté ya Mola kuna nde kutana na na lingaka wana. Early Ticket va Kimbangu TV. Beau s'abonner, belle ballon d'or, beau s'abonner. Balobi Jikabe la banque populaire, beau s'abonner. Freddy ma tête échec 0, beau s'abonner. Mbote balandi émission tout solo la vérité avec un petit titan le parallélo de la presse congolaise. Napesi merci mingi na bato bozola na biso partout dans le monde. Na bosanité grâce Matingu oh napesi mbote. Matingu. Pardon kata badela. Grâce Matingu. Bonsoir, bonjour, fidèle internaute Nabiso, Bozola Nabiso, ça dépend à R. Oh, Bozola Nabiso partout dans le monde. Namoni wana, Joe Lili Atal en chair et annonce à Zayoko la Nabiso depuis Londres, pourquoi pas. Na Ami Gongombo Motema, Olivia Ngombo, pourquoi pas. Aussi na Erline Chikeva, Kimbangu Tivina, Dodo Vimpi, Ali sponsor et producteur. Émission Nabiso, tout sur la vérité. Bobi Ketozarana 2 émissions. Émission vice versa, Zara pour na comédien. Émission tout sur la vérité, Zara plus pour na vérité. Pour na Maramozo Salelma, na foyer, Moutazan a problème naye. À quoi pas payé titan le parallélo de la presse congolaise pour na kokundo la vérité. Lelo na moni ndeko na ngai frère Chalupa nga na yebie na kitambo na yebie na ba Ken Piana na yebie na ba Jires Malele na ba Vadi Tambwe tout monde na moi trop hein tout monde na moi trop na bi pas artiste mais lelo na émission to sur la vérité abisinga nga pegi titan tchenga vraiment pandi likolo pegi titan na za na liloba ya koloba devant itando ike devant bateau batala kabiso ba cher internaute na biso ya lingika internet na biso bon na TV frère Chalupa simbate habité nga kaka awa yango naza na déjà na plateau na sira plateau ya kufungwama frère Chalupa aza mona kitambo donc aza pe collègue toyebani na ye to mona naka déjà doyebite loro ni na yeli abisi biso ka abisi ngaka pe titan okoyoka ngo na télévision okoyoka ngo na caméra nde nazana awa nabike émission lelo kopesa plaisir na martyr Will Oazaola ndabiso depuis Bundeskuna na pesi mbote mon papa na pesi pe mbote na Kandala Nzanzala Oazaina na Minish na Kati Allemagne et pourquoi pas na Karine Mokonzi la baronne o Mikolo nazolo ba sepelisa bango sekisa bango Karine Mokonzi na maman la Chine frère Chalupa tozana awa déjà na plateau mbote frère Chalupa mbote monsieur Titan bonne santé pena passe kaka pasi na nini dernièrement totaka okutana nayo topesa na mbote tozaki na ba Ken Piana tokutana lelo na moni ka coup de fil na olobi te peki titan il faut kaka naleka na kaka na émission na yo naleka na émission na yo frère Chalupa ba cher internet na biso bato bazolanda biso lisolo nino yeli biso bato balobaka na vie celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais nga depuis na linga Manic de John oh malheur na malheur oh makambozo marché te oh Manic oh wapoloba Manic de John ou Manic de John oh internet maman prince babia depuis la ligne makambozo marché te yo ne bosali combien de temps depuis bobani bolingo 3 ans déjà en haut siko problème mes nini ba cher internet ba la ndabiso problème nini beaucoup dans la Manic voilà la moi cité na comprendre que basi bazaka basi te ba drogue mais la comme on se ba retour moi si mobimba na pesa nani kuda do pesa conseil Ken Piana do pesa ba conseil bofanda nakala Manic de John habité na mais non mon no nos amis mingi na Ken Piana trop voilà mutu na kasté apesa nga ba conseil bani poto zala na Manic de John obo zala kaka ma tina baye na leke pa na yo pena mais c'est titan ngamo na kokite Manic de John Azandoki siko lelo ni bozo wele na Manic de John ko bozaki na bolingo est-ce que oyebaki moi famille à Manic de John oyebi te yena tia relaxer famille te yete bando zara suna meme place de silani wana na tia o meme famille te na ko talela ina na yo ko tala pe ba drogue melaka nde e bouchake mutu yango moni ke na bien merci na boya ko relaxer famille siko bokomi na niveau ni bokomi na niveau ya koswana to yo ko siliki Tony parce que oh déjà lelo bato ba yebi frère Chalupa na si Ken Piana tanga ko tala vidéo ko kama point Ken Piana yebi ke bozala mino bien na Manic mo na botama Manic pe ndia bomba ko mingi pour nous arandundu wa msutende parce que lisola love na bino beta mateni na internet ba bi Manic na mobile mususu yo lelo eko éclaircir biso ke banda ko vivre na Manic ta ezala ngo ku question ki ndundu te bon ndundu babala te pasteur walo na est-ce que vous avez na boule babala Manic
Tiens, na bana kotalela nanu, na bana kotalela nanu, manike ba difficulté na kuta nango. Jamais na kozwa moi si le rôle manike, chance kaka ke ina. Kokutana na wapi on a manike ngo? Ye to kutana na bandal. Na bandal côté ni. Côté ya mola kuna nde to kutana na na lingaka wana. Bo bana bolingo na ni bona fona pe mona ba terrasse. Terrasse to fa. Ye na bana ko meme na ndako te kaka wana na ni na ba. Mais ken pia na bi bolingo na bino? Na ken pia na témoin bolingo na biso ko. Oh, yemda asala kato zana ken piana nde na mona mani quand on a lingara na travers ken piana. Oh, ouais. Donc tout le bagage donc bolingo ya yo na manique de gens 3 ans oyo manique de point ni manique de gens abandé ko bomba yo. Abandé ko bomba po to bi ke manique na habité vie privée bat internet ba binde ni eza. Parce que manique abandé ko bomba po nani. Te zaka bangande ko bima trop to yetu banda ko dane butu abandé ko bomba ngate na. Mais yo ça fort en crise parce que na ngana bi ken pe na bien ko frère Chaloupa to ba sur na téléphone. Eza yo ne mobile manique. Na yo. Ah frère Chaloupa parce que message nos opes. Bon, na opesa un message que manique pena na tei mutu na ba façon nyonso me na comprendre te ya mal niqué so ya bango ya. Oui, bien artiste fallait poupa. Na bi que yango nek manto be bana na manique za ingrat. Az ingrat pena mère wana za ingrat mère wana pena bébé wana pena za ingrat. Bo benga na ba bébé. To benga na ba bébé. Az ingrat manike ba diamba melaka nazo pexe polémique na kati ya TV ko finga ka batu manike alingo yoka te yango na monde moi ça boya ko tsanga problème na batu na tiki na ngai yango na yoko na bité na ko tika ngo boite fona luka tita na ibisa makambo to le kan émission de le kan internet ngapena le kan internet na pesa ba indusa makamani salinga pena mutema pena na comprendre te nde na zabo écoute faut ba bi kutu bobunda ina manike na nzela na balabala soni manike réputation na BBC yango nazo le kabo mbala manike mbana nike de John manike soni asalinga pena mais na yeba ratike frère Chaloupa ba solaka na téléphone na ken peneza yo parce que ngapena yebi yo frère Chaloupa na mo ngona kitambo mais o ba benga na R no so pesa ba conseil ezakande yo ngai kasi ken pia na ye makambo tu ekomela nga ken pia na yebi ye kutu nazo comprendre ndeni azo pesa ba indusa ngote mais ye azo comprendre on a vu te ken pia nazo comprendre azo batela manike pa za mutu na ye ya mo na vu te tikana luka de tita ande aye makambo ande zalaka ya mo na yo lelat nazo kokate pena siko lo nini oyo lelo et ça lui a poussé parce que le but 3 ans c'est belé à fois Chaloupa na 3 ans tant bozaki ozana manike na manike ba nini amabe bane ko mona o le mouvement que ndimi ko le na internet comportement manike ça bien te manike ba drogue manike ba drogue eleki moi si mon ba opese conseil ko yoka te ko finga talati ake ko finga na fali pour par place wana de l'opese nga kanda yo ko tsanga rando na vie na fali pupa ya mo na décider na bi waza moi cité ngai na mwana te écoute manike bana nenga azwa charge mais nga na bota te yo zo charge bana manike ya manike ayi senga botela nga mwana mais na talika ke jamais robotela nga mwana manike jamais na mwana nga azwa comportement ni mais manike ozo ta chance akutana bande ko nae te na kutana ndeko ne mo ka bana pe na kutana na bana pesa mbongo ndenge ni kotinda kaka mbongo bana te na ba photos donc yo tomo noza pe na mali po manike za na téléphone te bondo kutana ndenge abando ya ti place yo za na kitambo to ndenge te abanda ko yana episode ke na babar to banda ko kutana rendez-vous dans babar place to kutana place to kutana place ouais yo siko lo nini yo lo ni yo monike oza na preuve ni ke manike ndenge ozolo ba ke manike amela dog parce que bisque nga yebi na nga ngote nga yebi na nga ngote mais yo tso yo za mobile ne bofana na eloko ni o constater que mone make note manike amela dog bongo mutu yo mtolobi yango wana yo mtozolo ba parce que yo za mobile ne bofanda na ye nga na yebi yango te nga sola nga na de John bien to kutanaka na yebi pe frère Chaloupa mais lelo ne na kamoke ozalaki bosali 3 ans na manike de John ouais manike abe asuki singa na mtema asuki singa mtema na kokite moi ça va drogue bonga ko vivre on a décidé na ngai ke ken pia na ndinga bande ko mona biso ke lelo na sala émission ngala manike nazo tika manike asala vie na ye mais lelo nazo le kala manike ko zongi sinanga bilamba na ngai le bana bilamba na yo bilamba na ngai ndenge no lo bana ba cher internet no ba otala biso manike yo sa nini azongi sinanga bilamba na ngai bilamba na yo manike azu bilamba na yo yo bilamba ko mende manika bana ko ke ko sukola yango to akangi na pesa ka bi akanga ngate na pesa ka bilamba na ngai ya sokolela ngai hier to kutana ka na pesa ka bilamba sokolela ngai mais ti lelo nazo mona ke manike lo la kanga bilamba ya ko zongi selanga bilamba na ngai bilamba na ngai pena nazo décider manike pena
ya kozongiselanga bilamba na ngai manike ya kozongiselanga bilamba na ngai oh bilamba mais bino mozali mosala mbala kotika nango pe te jamais bakoki kosanga mpe mabe akoki kosanga mabe via moto eza na bilamba aya kozongiselanga bilamba na ngai manike oh mais fois chalou parce que vous préférez vos kabwana ninga mabena manike to ninga to beba na kaka manike alingo yoka conseil te loko nazolela ka zongiselanga bilamba dans plus pe ke na ke na ngaka po epesi nga déjà kanda na ke ina kite na plateau na bino bana poto bana le monde entier lisolo obi keza ya kokamwa nga kuna moya ko boire ba dédicace jate à suivre dans le coup action trop c'est trop manike yelanga bilamba nza na posa bilamba na nga dans plus na kite na nga faut chaloupa ya bana manike kochanga na kisi te na bipe pardon bena kochanga na kisi te nga za mutu ba kisi te faut chaloupa bilamba na nga faut chaloupa aussi c'est mission te aussi c'est mission te yo mission faut chaloupa c'est là dans nous sommes dans le plateau on a manike changa na kisi te na faut chaloupa mais bazo faut chaloupa ya bana oh faut chaloupa